doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre, Bouyebike, Kagame a sali ba déclaration na parlement ya mboka na ye devant donc ba député na ye. Boyebi déclaration Kagame a sali. Donc Kagame boyebi ke banda masolo oyo ya S ya M23 niveau oyo Fachi Beton a komissie nano akoma na niveau oyo te. Kagame a bandi liboma. Kagame Fachi atikie na défaut. Kagame a zui maladie oyo ya Fayulu, ya biloba loba, ya la vérité des urnes. Donc Kagame bato babandaki ko loba ke Kagame a dirijaka Congo, a dirijaka Fachi, lelo na kanisi bako loba lisusu eloko moko te. Toko tiela bino kama photo parce que c'est en anglais, donc c'est la traduction. Donc la sabino masolo oyo Kagame a lobby. Bozali ko monango Kagame a lobby ke président Fachi azali ko banga na ye wana akomi ko bimisa ba makambo ebele ko kosa ke Rwanda ezoko attaquer azali ko sala donc azali ko banga ndebe élection. Et puis a bakisi lisusu ke président de la République a gagné qui élection té. Donc biloko nyoso to azolo bawana ezali lukuta ezali na lien na ba élection. Kagame soki président de la République Fachi Beton a gagné ba élection té ya yo nini na kati. Donc yo olingaki kanambe atikala wana bosala ba kopo bobando ko sala. Donc yo moko loba ke guerre ezali po na survie à Rwanda. Siko ba cop nyoso tout. Donc ba kangi yango na Fachi Beton na mwana papa Tshisekedi na mwana ya Congo parce que yo ndimaki to kanisa ki Fachi Beton azali neti kanambe mesiko omoni vraiment ke okomi na suka. Ko bange changer côté, ko bange changer côté. Donc ce qui moni déjà que Kagame a komi ko se justifier boye, c'est que ils a déjà victoire. Il y a diplomatie oyo, il y a Facha Memaki. Kagame a komi ko se justifie, a komi biloba loba. Bozo mona yango na cheli bino, bo moni Kagame makambo lobi, onga na epseki bino, Kagame lobi makambo na nyoso tu, Fachi azali ko sala yango po azali ko banga ba élection, donc likamoko ezate na Rwanda, donc na bato to bando kanga kuna na bato to mona donc yo Kagame ozo mona biso, ba zoba obe ozo mona biso soki ba mbumbulu soki ba tintin. Mais yé barake bino mo bozo mona biloba lobo Kagame akomi nango c'est kakomi na suka. Akomi na suka botala kaka mboka mukie neti Rwanda oyo donc ekokota na baton kaka na ba Congo 2 fois. Donc Rwanda ezali na 26 338 km². Baton ezali na 53 920 km². Botala kaka donc Rwanda mobimbe kota na baton na ba Congo 2 fois. Tolo bela kutu 2 345 000 km² à Congo te parce que donc tokoki ko comparer l'incomparable te. Kagame batikie na défaut na Fachi donc akomi biloba loba azui maladi oyo ya Fayulu azalaka nango bozo mona kake Fayulu égale Kagame, donc les oiseaux de même plumage. Vraiment la discours na bango ekokana. Devant ba parlementaire nae donc devant parlement nae tala makambu akomi koloba donc ezali pasi na mawana motema mezo pesa biso esengo parce que Kagame akomi na suka, akomi na suka.
avant de continuer ma solo na biso ya lelo parce que toko tika la kaka na ma solo oyo ya Kagame bomoni Kagame komi bilobela kala zalaki boite Kagame mona ko netili seki mais Kagame toko memeti na suka et puis tu président de la République Fachi Beton président oyo akomeka ko yela yo bien mutu akoyela yo li solo oyo ya ko négocier ya négociation li susu il faut chasser. Président, il faut chasser donc koyambe sous-souté parce que mutu aboye Kagame a commencé à esprit Kagame a commencé à biso boulte donc mutu moko te sous aye la yo ke o négociation ni Kagame to keni na masasi tina suka Kisakati, merci! Merci, Kisakati! Béton à béton. Talaga mutuango donc bazo ya ba négocier pour na yé donc azo tchola biso azo lo baba n'importe quoi Kagame élection ya mboka na biso italien nani yo regretara parce que donc ndeko na yo kanamba longwa parce que ndenge bozalaki bomo na photo ndenge ba vandi ba misat bazo ko seka rire aux éclats donc au monde bazaki na bango bien bazo boma bana ya Congo bazo boma bandeko na biso bazo sepela lelo makambo baluki yango na komi bilobela neti ya Fayulu donc vous comprendre que Fayulu égale Kagame bozo mona bazo beta discours moko mais avant de continuer ma solo na biso nazali ko yebsa bino ke dimanche oyo ya le 4 décembre na 20h30 na koleka lisusu na émission oyo ya Gradimu ya oyo azali cordon ya Kleboa original na niveau ya Kisasa émission na ye place à la diaspora boyebi na leka ki liboso na koleka lisusu dimanche parce que nazali na émission moko na kosala annonce moko vraiment importante na émission na biso ya dimanche bozala bino tout connecté d'ailleurs bozala toujours connecté nazo remercier Pebino, j'en profite de l'occasion qui m'est offerte na quatre émissions pour remercier Bino na fidélité na Bino na partage vous allez que ça là vraiment parce que na psa Bino que émission oyezali pas comme les autres na lobaranga imoko na ba sujet d'actualité donc na yambi mutute donc ceux qui ezo sala ba vie belé parce que grâce na Bino donc dimanche vous allez penser connecté parce que nako ça l'annonce moko na tongo émission ekoleka na 11h na osala annonce moko ya makasi mais concernant pe boko sepela bozala déjà ko sepela parce que zali masolo moko kitoko na butu na yango na 20h30 Gradimu ya akoyambanga na place na émission na ye ya diaspora po to lobela yango na ndenge penza ya ko développer à tout nanga ba question pourquoi décision est salami par rapport à makambo na koyebisa bino na émission oyo et kokota dimanche na fin ya matinée avant de continuer émission na to marqué pause publicitaire na biso ba partenariat oblige donc boyebi ba partenaire oyo bazalaka sima na biso ba pesa biso confiance biso peto pesa bango confiance donc restez connectés sur Kleboa original on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as pesa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon même Wami, chez Elbito Coiffure.
Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue et merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires Oyoboyebi, Kodia Simon, Sepela TV, Wami Service, Salon de coiffure Nabiso na Saint-Denis, Elbito Coiffure, sans oublier Biso Lelo Tozali Kolobela na 5 minutes. Discours Oyo Kagame a betaki devant Parlement naye na ebisibino kendenge na lobaika soki Kagame a commis na niveau assez justifiaka ezali déjà victoire munene na diplomatie ya Fachi Beton a komisi Kagame bilobela Kagame atikali na défaut Kagame a commis na suka Kagame azali ko banga Fachi na niveau moko président Fachi na niveau moko ekozalata sa lobaike président Fachi a commis Luka a Longolaye na pouvoir. Donc vraiment, ezali ma solo ya kosakanate Fachi Beton tolobi lisusu ke président Oyo. Ezala ya mboka nini ya Afrique, ya Europe, ya Amérique, ya Asie. Oya koyela yo lisusu boule ya négociation. Il faut chasser. Il faut chasser yo au fâché na ndenge moko kosakanate parce que Kagame a commis kosakana esprit na biso Kagame a zosala ba provocation moko boye pour donc mutandengo tokoyi ko négocier na été de toute façon tolobaki en 5 minutes négociation mon côté ko simba na Kagame donc ezaka ka azo gagner kaka temps parce que a commis na ye na suka. Donc Kagame ndenge na lobaka ko si sa biso jamais boule biso ba congolais Kagame ko si sa biso jamais boule il faut biso de to meme ti na suka. Donc ye boule na ye ezalaki ke Kanambe azala kaka na pouvoir. Na répéter lisusu Kagame soki président Fachi ndenge yozo loba a gagné ki élection te soki yo mto gagné ki élection siko ya ko kota na Congo vanda. Donc, et puis, a gagné, tali biso tondimi ndengona parce que to longola ndeko na yo na kati ya pouvoir. Peuple congolais na yebsa ki bino a maintes reprises na bémission na na yebsa bino a maintes reprises mutu ako silisa masolo o ya guerre est ezali Fachi Beton mutu mususu te. Abe, Fachi azosala eloko te. Botala na makambo yo salama. Botala makambo yo salama. Fachi Beton. Tala makambo yo salama. Fachi Beton. Fachi Beton. Tala avion yango wana. Mama ya avion. Eza tolérance. Ya basoda. Yango. Eye. Fachi ye. Umela fanda na ngwende na yo. Umela papa. Seko na seko. Président de la République démocratique du Congo, Fachi Beton, mon pantombolo, mon moyen. Papa, ouais, viens basoda, hein? Yango, talanan. 797. Papa. Oh, ma gambe, ça te mon angote. Oh, yo, Beton. Beton, Fachi Beton, Umela, avec Yanwana, Yabasoda, Talanan. Oh, Fachi de fois continue à pouvoir, ça de l'autre côté. Tango Yawana du Magna pouvoir, à Télévisona, avion mode. Oui, Zalaki. Papa, mais bon, il m'a rappelé Batoté. Oh, Lukani. Tango yo
moto aboma alakisi bango diplomatie akati balie ya bato tala nano baoyo baza nde baminere oyo bakandaki formation ya armée bazongisi bango babiki baza bana mike bazonga baza bana mike baminere bayebi te baminere te baminere bazonga oyo baza baminere balobi bazonga oyo baza baminere balobi bazonga bino moko bozali komona niveau oyo Kagame akomi bilobela nana koma na niveau na te donc président Facha tike na défaut Kagame donc muchop mutu moko boneti muchop akoki donc aussi sabiso bulte botala bino moko bozomona image o kaka donc na chi oyo azo kita soki na avion na olakisa bino azo kita na avion fallait akwe ya ta beta na mbunchu wana na tarmac penza donc na piste atterrissage a beta ma penza mbunchu apanza na ta mbunchu botala na mutongo. Bino moko bozo talande na tcheli bino ndenga glisser en tout cas vraiment fala akweya siko nazali kolekisa bino po bomona ke tant tozolo ba ke Kagame eza mboka moko 10 000 lakisi bino ke na baton kote leki yango soki bomoni ke Rwanda ezosala ba masolo ndenge wana batu baza na sima na ye ba pays mosusu nete ba France ba américain parce que ye akoki kozwa force a osala ba masolo wana te parce que talaka ke Rwanda comme premier pays producteur ya ba minéraux moko bango bazalaka nango te et puis donc ba pays oyo ya mindele bazali kondima botalaka bula Macron ndenge asalaki ba déclaration moko partisane asali ba maloba moko azolo baka ke donc il faut ba M23 ba bimana balembe avant siko po baza susu na nzela koloba te et comment que donc to kabola kaka ba masolo côté kuna mboka na biso ba biloko na biso ba minéraux na biso to kabola ngo na mboka Rwanda to pesa ba parti donc botala kaka ba boule ya communauté internationale botala kaka MONUSCO ezali donc ba pays minene sangani kuna baloba ke bango baza minduki sophistiqué te minduki ba armes lourdes te pour ba bunda na M23. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Bon, si biso tozo bunda na M23 FARDC donc to l'équipe MONUSCO et l'exipé que to l'équipe MONUSCO nazali ko l'exabino pour comprendre que makambo bozo mona ke pays moko bo ezali ko sala ba masolo bozo kansa ça ye moko mais bazali na simana ye tozali ko l'exabino botala lettre o bozali komona Mobutu tanga komaki na suka Mobutu azali puissant mais tanga komaki na suka yanga na sabino libande zakati te ba makamsu biso tozali ko afati falo sala biso to yebite politique eza na makambo nango botala lettre bozali komona Mobutu akomeli Chirac Mobutu akomeli Chirac bozotala ndenge azali koloba na kati ke ba lâcher pe azoloba ke donc na kati ya mkondo donc musée Kabila donc akoki ko kumbela mboka na biso te akomemango na bavanti ya on pe bomona ke ba Rwandais ba kota ndenge ba Rwandais ba kota tango ba yeki ko aider au mona pe après tango simbaki te ba baraye on bozomona ke makambu oyo président Fachi a commis na yango azosala Kagame parce que président Fachi aza mwana nzambe et puis il faut to batele to sambela kai parce que za makambu jeter bato tout ba bandai ko profiter na sima Rwanda bazali contre président de la République bino moko boyoka ki makambu oyo biso tozolo ka tozo penza ba information bien oyoka ki makambo ya empoisonnement oyo ya lettre mo ekendai kuna donc witi soki na ONG moko boye ya côté ya France donc il faut to maîtriser na dossier ngo bien poto ya tolobela biso boyebika biso na 5 minutes tolobaka makambo par émotion te ka bato ba lobi tozu to bandika ko commenter na ndenge na biso tozolinga to récolter ba information malamu poto ya kolobela bino affaire on a parce que bomoni jusqu'à le lonan to le bien parce que tu as la maîtrise dans côté to promettre bino so to zu vraiment ba élément o sengeli to ya devant bino to pesa bino ba information mo fiable to ko manquer ko zonga te bino mo botangi lettre ndenge mo buta zali ko lela donc ça passe na ma na motema pour comprendre que politique ezali masolo ya ko sarana te puis toujours na même lignée au toujours ba makambo butu botala
vidéo tolakisa bino confidence moko Mobutu asalaki avant liwana ya asalaki yango na papa Jean-Pierre Momba Etumba makambo Mobutu alobelaki ye o papa azo expliquer biso ezali makambo o ezali kosala Mobutu ebisaki alobango siko tazila taba 20 ans après sa mort alobango parce que sinon te bango barré makambo papa oyo Jean-Pierre Momba Etumba lobi yango tozali ko vivre siko na tikibino bolanda vidéo oyo confidence ya Mobutu asalaki na papa na biso Jean-Pierre Momba Etumba. Restez donc connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Gaï Jean-Pierre Momba Etumba. Nazali, un des premiers opposants de Mobutu en Belgique, après avoir dirigé la GPR Belgique avec les autres, c'est-à-dire Paul Bandoma, Dr Jean-Pierre Follet, Oscar Soukama, Ileka, Boindombe, etc. Nasaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zongaki Namboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi le 15 mai 1997, na camp Tchatchi, à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso tosololi na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye albi makambo nyonso oyebisaki nga esalami, yo oza prophète, soki nayokaka yo nde nasukaki bonke, mais nabengi yo awa mpo natikela yo makambo na kotikela yo soki nakufi, il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obimisa makambo wana komeka kobimisa mo siko te po bakoboma yo. Makambo yango ezali nini? Marshal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre. Nga natuni nga bi partage ya Zaïre ndenge nini? Bongo ba pays mususu ya Afrique alobi mindele bana tina na mboka wana te. Baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oyo ya Bible abungaka nzela ya kobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois, nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Yango wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali 1. Boma ba politicien nyoso. Bako boma ba homme d'affaires nyoso. Bako boma ba chef coutumier nyoso. Bako raser ba village nyoso. Ba généraux na ngai o mingi ba trahir ngai. Bako boma bango nyoso. Bako kotisa poison awa. Poison wana ezali pona ko détruire jeunesse. Jeunesse a comme voyou, bandit, criminel, bako créer insécurité dans mboka. La CIA a sali église de réveil. Église de réveil wala bako kotisa ngo partout zali pona ko paralyser peuple, ko endormir peuple, ko distraire peuple. Alors bako remplacer biso na ba nilotique. Et puis alobi boye Laurent Kabila lokola za ko ya wana na Afrique. Yepe bako bomaye. Basali programme na bango ya 30 ans.
Donc dans 30 ans wana, il faut réaliser balkanisation wana. ONU complice, l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, ba pays limitrophes nous c'est autour ya biso complice, ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique partout. Ba ngo sont complices. Donc ba ko sala dès que ba saki ba peau rouge en Amérique, ba ko exterminer biso nyoso. Bino moko boiti kolanda parce que bo comprendre politique tanga na psaka bino ba misusu bona bo makambu facha yebi po na mboka na biso to ko yebango te. Et puis makambo azoko sala boka nsate ke ya yebite. Oh Fati fallait pas savoir quand so Fati président Fati a eu décision moko a tout na rabatute. Azana ba conseiller te. Azana batuta retourne quand sika don batu ba bona ka Fati on dirait ka ndenga zaki président IDPS ndenga zaki opposant na Belgique ndeko to bandoko za naye batu bazo bateka comment na niveau mususu. Avant la décision à consulter donc collège ya batu ya diplomatie ezali à consulter batu sécurité encore donc azora décision ndenge wana te fo atuna président de la République to sengi mbalo penza parce que le lot président batu tout va comprendre que Kagame a kosalaka négociation ta ko respecter l'accord jamais président penza to sengi penza sikoyo Kagame po la pa Kagame za mutumo mukolo boko kutana na ye côté moko Kagame faut teba bolit au pointer na Weston donc bolit na ba mipanzi na ye wana président yo sala ba so yebi côté ni oko frapper mutolo ka Kagame kutu miku ese bima donc bolit pointe tika la pena histoire penza to moni pena na information na ba chaîne information continue penza que président ya Congo Félix Antoine Tshisekedi donc il en avait tellement marre à beauté Kagame donc parce que yo beauté kaka etika na histoire que président moko ya Afrique a bota collègue nemoko Afrique donc etika li penza na histoire donc toujours boulé kaka esprit moke côté là à ta seconde parce que yo kutiza makamkutu ya 1 minute seconde kaka parce que pointe oyo Kagame akozwa na bolito akozwa na kanisa ndola mkono hôpital mso ochai. Donc vraiment parce qu'on en a marre, donc tu peux mater tout ça Kagame, 20 ans Kagame metoyebi ke masolo ezo suka avec Fachi Beto parce que zali moi na mboka akotika jamais ba ndeko na ye ba kufaka kaka bolikolo ya mutu moko boye donc Kagame moko boye donc azozwa ba minéré na biso azokene nango donc ekosuka pe toyebi ke ekosuka. Donc président vraiment kotika faire ote parce que Kagame azo soki poa mouche soki poa ndinji moko boye donc vraiment rejoa donc pat donc pointe imbrusu donc abuka na taba miku wana makambo sila lapa ya kolapa parce que na maloba mona minduki donc parce que yazo bomba na ye minduki ozoeta azo bomana donc azwa penza donc yakabo ni makoko donc pointe à quoi il kuno mbrusuné ma solo sili parce que Kagame mais non mais to kendaka wapi bota kaka esprit Kagame boyebi que plénière morizalaki na Nairobi en Kenya et katani parce que ba eko remarquer que donc infiltré donc ça la infiltration na kati ya plénière wana matériel oyo ya traduction na kati nango ba Rwanda ba tiaki puce moko na kati traduction makambo tout bazolo ba wana ezokene mbala moko kuna na Rwanda yango tout ce qu'on est en train de traiter ici et on voit chez eux le Rwanda Kagame ne peut pas mourir yango maintenant il trouve que nous avons découvert il commence à lever ça là c'est ça c'est là botala kaka esprit mabe ya donc Kagame penza ko daye ba bord tout efongwa ba do bo comprendre que lo nini donc bo comprendre lo ni kana ngolo ba parce que na ko lo ba boté na télé donc Kagame ko daye penza ba plan tout efongwa ma Kagame ze esprit ya mabe ya ngona bondo mona ke donc biso za ko fasho ye muto beti muto mbata me Kagame esprit ba Rwanda ndengi kanamba zalaki mo bo comprendre ete azoko sekisa bino botaka ya matanga papa Tshisekedi aya matanga ti papa Tshisekedi aoye Asvandina biso botalaka mutu donc basali penza ba corps ba signé wa suka ba bi cesser les faits salama wapi yango salama ipe ya Yesu sazo narge biso na ba déclaration moko en tout cas Kagame fazo vraiment ba boliti penza Fachi Beto lapa
akeno lamukata na hôpital soka kufa to ebite parce que na ebite ke ya ko tenir atana kumoko ya présent fatité. Donc émission à lelo ezalaki vraiment poto beta sete to lobelana muchopi o Kagame donc tokoko vanda niete mais boyeba ke na ebisaki bino tango masolo bandaki na lobby guerre oyo ya est. Ce qui to raté yango avec Fatchesi là et aussi la kali susute tokoko maba wumbu ya Kagame neti mwana mboka zali wana ekosalamaka jamais toyebike donc tokokende ti na victoire ya ono bomonike Kagame abeli liboma tikali na des fois komi biloba loba akomi ko loba neti fayulu akomi ko zonga na makamba ba élection soki en tout cas Nzambe sexanga vraiment Kagame fazo ba boliti penza parce que makambo to azoka te na kasi na ba boliti penza donc vraiment akola pa botala kana zongse bino botala kana ndenga ngo kweya na ba marche ya avion azoki te fala beta ta mboncho bien di kosi na beto ya tarmac wana donc soki Nzambe nanga penza Kagame na ebite donc ya on il fallait to beta penza c'était parce que tokoye kotika makambo te bomoni déclaration salaki asali déclaration so na laxi bino boto mona ka lobi ke donc makambo donc eza wana distraction Félix Antoine Tshisekedi donc azoko sana parce que azobanga ba élection parce que za na période de élection azo sala ba makambo boy et puis ba élection ele kaka azwa kité donc nete élection ngezali ya koko na yo Kagame o sala biso yo mto okata makamsoki donc président na biso azwa ko bi azwa kité donc vraiment il fallait to beta penza c'était lelo na déclaration Kagame et tout ça là na parlement et tout quoi jamais kotika yango boy parce que vraiment trop c'est trop et puis président et puis to répéter mutu oyo ezala président mboka nini akoyela osusu boule ya négociation il faut soutailler donc masolane sili donc confirmation négociation eza soute parce que ko salama répéter et ko simba répéter donc Kagame a respecter ba corté dozo ke na masasi wana ti na suka to sukisa makambo abu pia. Donc mutumoka yelo suba je moko tu ya ba distraction ya ba négociation et zalate. Donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So to komi na suka bobi base to tika kayangote to pesaka ba remerciement na bato nyo surtout ba edaka biso na émission na biso ba landa kayango ba partage kayango mais avant cela tozali na 2 anniversaires moko ya bato baza na kati ya groupe na biso ya les amis de César ngad na WhatsApp tokoye kotika boetenga na tenaki na souhaiter bango bon anniversaire na kati émission yango na salaki yango na kati ya groupe te toko banda liboso na ndeko na biso Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre on a kati ya Paris a fêté anniversaire na ye le 30 novembre oyo donc Fifi Filofaria Wumela vraiment Nzambe abatela yo pour la petite histoire bato ba baraté Fifi Filofaria ngane to zalaki ba collègue à musala to sala na ina social na mairie na ba commune donc to zalaki na ba service à ba comptabilité ya ba paye ya secrétariat donc ngana to zalaki ba kalaka to sala en tout cas plus de 5 ans service moko donc to sala na esika moko Yangwana donc nabenga kaye donc Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes donc to sala nae to zalaki bato ba biro nde bomona ngabo na zalaki muta biro o ayebi Fifi Filofaria akoyi ko témoigner to sala nae musala o ya ba paye ya ba comptabilité et sikamoko pendant plus de 5 ans donc Fifi Filofaria une fois de plus bon et joyeux anniversaire na yo Wumela Nzambe a batela yo et puis to leki sikoyo na Mamu Sylvie Chi Swaka Mamu Sylvie Chishwaka oyo awitaki pe ko fêter anniversaire na ye le premier donc balandani na Fifi Filofaria donc maman na biso Mamu Sylvie Chishwaka bon et joyeux anniversaire merci na nyo soto sala na katia groupe na tangaka ba commentaire na yo ata na kotaka ebelete par makantan mais yebara ke na tangaka bino donc Mamu Sylvie
merci et bon et joyeux anniversaire. Siko to koti na ba remerciement na biso ndebo ebika to bandaka toujours na honorable Jean Moutala na kati à Londres. Honorable Jean Moutala, merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres. To zali kopesa ça Jano Matundu, merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maria la beauté naturelle, toujours na kati à Londres. Maria la beauté naturelle, merci na nyo surtout au ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. José Kano Kikakamene, Maître Ouera Mukuna, Maître Rajamoule, merci na surtout, bossa le rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokeina Katia Hollande, pour nous ça donc Mbote na les grands producteurs, ou azali na niveau international, na combo ya Fridolin Bonkomo, Masalanga Totanga Chic, donc merci na surtout, au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokei Suko na Katia Espagne, pour nous ça. Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokesiko na Katia Suède pour na couper ça. Maman Nabiso Thérèse Kamani, fidèle depuis Diego Kao. Thérèse Kamani, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokesiko na Katia Lola pour na couper ça. Poutou de Yalola Poutou de Yalola, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toko Bossanate, administrateur au Bajara, président groupe Nabiso WhatsApp Nandenga Malamu. Toko pesa mbote na Shai Mukenge Shai wabalengela mon voisin Shai Mukenge Shai petit na odudula zozela yo benga mais ti le lozo benga dudulete Shai Mukenge Shai wabalengela mon voisin, merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga na Canada, merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci na bémission na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi a nakata Paris pour nous ça. Jean-Marie Chibangu, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours nakata Paris tozali kopé ça. Armes lourdes, donc merci. Et puis na sepela qui a trondé que tokutana qui jouana na gare du Nord, donc armes lourdes mais ba Congolais ba comme ça armes lourdes so le armes lourdes zo monaka izo simbate na ba Congolais ba changer J et comme G, donc armes lourdes, merci vraiment na patriotisme na onanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Paris to pesa mbote na petit sœur propre Agnès Mababa assemble la mingi pour na mokonjamboka. Agnès Mababa continue toujours kosambela pour na mokonjamboka toke siko na kati ya Canada pour na opesa mama songe ya mbeli, merci na nyoso sala rapport na mboka na ope na 5 minutes avec César Ngadi tikali toujours na kati ya Canada pour na opesa donc fina mokonji, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati ya Mozambique pour na opesa Pasteur Eli Chibangu, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati Espagne pour nous ça. Moïse Vangu, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours na kati Espagne pour nous ça. Mastananga Zaba de Zuba, maître Zaba de Zuba Kaïs, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Zongi a na kati France pour nous ça. Samito Mukubwa na tangaki bah commentaire na yo, donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Samito Mukubwa et puis toke sukoyo na Durban na Afrique du Sud pour nous repérer ça. Jean de Dieu, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi boyebi to suk ça toujours na Dokotolo na biso o yazali a na kati ya France o présenter émission qui toko na recommandera rabino toujours bolanda émission na ye o sala ka makamba santé. Parlo santé, donc bon s'inscrire na compte na YouTube bolanda ka émission ezali pour la santé sur les animaux malamuté au sale le côté tout ça sera toujours allusion peto remercier ka Dokotolo nabiso Jean-Paul Jamba. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en